ba mama, allo, bisika nyonso bozali ba mama nanga. Bandeko na ngai ya basi ya mibali. Donc oyo ndeko na bino mama spaghetti na bino bolingaka. Yeyo na ye lisusu ka ndenge na lobaki. Na pesi bino ba bonjour, ba bonsoir, bisika nyonso vraiment bozali. Na sangisi na ba fan na ngai ya théâtre, na ya makusa, na zubino na cheli bino liboke, na pesi bino tala bizu munene. Mbao. Bozwa bizu wana bisika bozali na ningi bino mingi. Merci mingi na ba soutien na bino, na ba vie na bino, ndenge bozo soutenir émission oyo. Merci pe na ba critique, merci pe na ba to bazo ko apprécier musala. Vraiment na remercier bino makasi bisika nyonso bozali. Na moni vraiment ke bolingoza bolingaka nga pe na linga bino mingi. Alors lelo na yeli sous c'est pas maman Kati na si bino mo bomoni ndako e boyebi cuisine yo esika to salaki musaka na nzombo. Alors na occasion ya anniversaire nanga parce que lelo na kokisi mibu ebele na komi koko mobange kalamite na osi manjete mais na koyebisa bino te maman secret bomba kaka. Donc anniversaire nangai ekokaki lobi le 21. Alors maman Katia lobi ke yaya to ko lex anniversaire bongo te yaka na ndaku osala pe makusa to profiter to fêter anniversaire. Vraiment maman Kati na mobali na ye papa Dani Mampuya libota na bango mobimba na remercier bango vraiment parce que depuis na botama tina komi na âge yo muta salinga geste boyeka maman Kati. Eza ko la témoignage muta fêter la anniversaire ni bana nga ba souhaitera nga te. Mais maman Kati à la kisinga vraiment bolingo abenga le to sala émission makusa entre temps to fêter pe anniversaire nanga. Alors lelo ba maman tozo sala liboke ya ngulu. Maman Kati abaki lokoza ka mongo bino ba mongo bolinga maboke bolinga musuni. Il faut sala liboke yo moko apeto sangsa to lia to fêter. Alors ba maman tozo kita cameraman na biso zo biso na se pona kolakisa biloko nini to sala liboke na biso ya ngulu. Pona ko sala liboke na biso ya ngulu toza na ngulu na biso na si bomoni na sina sokoli yango déjà eza propre liboke oyo. Et puis après ko na liboke na biso toza na matungulu na biso yango na sina bongisi toza na ndembi na biso toza na aïe toza pe na bouillon ya légumes toza na nani oyo eza feuille de laurier toza na pilipili. Bon en fait na ina pesa moi explication moi petit détail mon quoi wa na liboke vraiment batiaka tomate te mingi batiaka te mais ce qui nga na tie tomate moko c'est parce que ngulu ya awa ya poto na ngulu na biso Afrique eza différent. Ngulu la poto soko tumbi liboke ça la pembe. Alors oya biso ya Afrique soko tumbi liboke mona ça la chocolat donc bongisi vraiment goût couleur ya liboke. Alors ngai na tie tomate moko pona écolorer moi muke liboke na biso. Soki o tchaka te ko tchate soki o lingi pona ndanga eza pe mabete. Donc tomate ezala mbumeza mabe na biloko te. Donc c'est ça, yango nazo tia tomate na biso pona ko sala liboke na biso ya ngulu. Alors pona ko sala liboke normalement to sala ka liboke na bakasa ya Congo. Mais lokola ba Congo ezate a Congo ezala vraiment moi rare ce que monani ebungi donc toza na ngote yango moni tozi makasa na biso ya kwanga. Pona epesa pimbo ya liboke. Po atoche ba papier cousson, atoche aluminium epesa vraiment solo ya guna biso wana vraiment ya mboka te ya baliboke. Ya moto linga makasa Congo to makasa kombe. O eza kombe. Kombe me basali yango kwanga quand même to sokoli yango proprement to sala yango na liboke na biso. Après to na papier na biso aluminium to bakisa likolo po makasa eza mikie so to tie soupe bando sopana to aluminium pona et protéger liboke na biso. To na mungwa et puis to na muscade. Après avoir présenté biloko nazo bongisa nazo mixer biloko nyonso tout na olaksa bino ndenge to kokende na deuxième phase ya liboke na biso. Merci na lingi bino mingi bisika bozali ba gros bisous bolanda bokone ko soutenir bo s'abonner ba maman. Ba plat eza ebele ya kolakisa. Na za tala makambo eza ebele. So bo s'abonner te bo cha ba vite ezot pesa mo bolembo. Mais so bo sala ngo moni
makasi koya nzunzu quoi nzunzu koya ndako continuer na pesi lombote donc bolanda lisusu na deuxième phase na biso botala ndenge tokosala liboke na biso. Merci mama. Ndeka nalobaki sikoyo tokomi tozo mixer biloko na biso épice na biso nyonso donc nasangisi biloko nyonso na mixer. Bomoni bepisi na biso emixame kitoko. Sikoyo tokomi na étape ngulu batumbake mbala moko na makasa te. Il faut assaisonner ye et puis otokisi ye pendant 5 minutes, 10 minutes, 8 minutes. Etoki pona épice ekota na kati avant kotia na makasa. Alors sikoyo tozo tia ngulu na biso na nzungu. Changulu na biso na njungu eloko kobwaka eza te nyonso eza propre. Ezochango na njungu tala natie épice na nga natiki mandobo. Alors nasaisonne nyama na nga tala ndenge nazokotisa épice. Ngulu na biso ezozwa mpenza kaka cameraman na biso okozwa biso na kati ya nzungu ndenge tozo cameraman na biso azozwa biso ndenge nazo épicé nyama. Ba mama bolo nayokaki bozoloba likambo ya ko épicé il faut na balusaka biloko na lutu te. Na lutu c'est bien bon mais ko épicé biloko na maboko ozoko kotisa épice bien na musuni na yo. Lutu akosala musala o maboko ezosala to monde nazabo nazo kokotisa épice bien na nyama nga très bien na maboko mais na lutu na balusa kaka ndengwana moye kote épice exact. Et puis donc c'est ça quoi. Sikoyo épice ekoti na ngulu na biso. Soko sali boye kobakisa maite. Au saisonner encore n'engeza boye au tient la moto et toki pendant 5 à 8 minutes ou 10 minutes comme ça. Au kitisi allez au chango na makasa pour na ekota na four. Siko toki nango tozo tia nyama na biso na moto. Nazui feuille na biso natie feuille na biso na kati pona etoka nzela moko na nyama na biso. Donc tozofongola saisonner déjà nyama na biso sikoyo tofiniki. Soki ebandi kotoka nde tondo compter minutes wana ezotoka. Peut-être so tomoni ke toki nango bien à 5 minutes ou 6 minutes ou 7 minutes ndeka okomona olongoli pona kochango na makasa. Donc totika na ngulu na biso toka lo souhaiter ngai mpezo eza anniversaire. Lotikilo be kati ye moko kati asala ko be ye moko alandi obe ye moko asomba mo eloko komelo be ye mba mama na ngai lo yali wapi. Kama nota na Facebook ata wapi loko souhaiter moto na bino ye oyo moto na bino ya kati wana bazele balobaka moto na kati yeyo loko tala nga ba boye bo ali boni na bete bino mata na babola bino bisika ya sobo ya te na bete bino te na bino mingi na pesi bino be ba bisou melo ye bate anniversaire na ngai yango makati merci mingi. Leo na kofete malamu pe na kola malamu. Ese ne plaisir. Ba mama plaisir makasi mpenza. Bisous mbao. Allo ba mama bomoni totokisi ngulu na biso. Bomoni totokisi yango ndambu.
ekomi na etape ya kotia yango na makasa. Ba mama supu oyo kobwaka te yango kaka kotumbela yango na yango. Oyo supu nango moko eboti, donc c'est ça quoi. Tokesko kotia yango na makasa. Oni awa to préparer déjà makasa na biso. To bandi sikoyo kosala maboke na biso. To bandi kosala maboke na biso. Ngulu penza eza ngulu ya liboke mpona baposo oyo penza epesanga mposa kolia liboke ya ngulu. Makati oyo mpona siko awa totia mwa supu. Supu wana ekotoka lisusu na liboke na biso. Kangi ta mama tokokangaka liboke bien. Biso bamongo na kombe tokangaka liboke bien boye. Kangisi bapapie nyonso nabengi ye ayeboye. Baoyo mpe nabendi bango bayeboye. Ale basali nini? Basangani. Tokotia ye singa presque tosisi kosala bango nyonso. Donc tosali boye tokotisi papia aluminium na biso. Tokotisi mosusu. Tosali boye. Tozwi papia na biso bakwanga. Yango nde epesaka liboke pimbo. Toklasse ye bien. Totie oyo na kati. Tobeti mosusu. Ale yesko tobabisi ebo na mama kasa batelaka ye na mokongo. Oyo totie lisusu ngulu na biso. Soki mpe omona na kasa na oyo ya kongo ya minene esalaka mpe lisusu kaka bien. Tumbeli yango na kasa na kongo bien. Po liboke epesa vraiment pimbo na yango. Mama bolimbisa ngai. Oyo liboso na bosanaki kotia pilipili. Oyo totie pilipili. Yomi tokoka kosala liboke te. Ngongango yango oyo salaka liboke. Mama ndeka nayebisaki bino ndeka tosololaki nde mpe tobandi ti tokomi siko na etape tosi tokangi maboke na biso. Bomoni ngulu na biso ebimiseli biso si maboke. Donc tozokotisa yango mbala moko na four. Tokotisi maboke na biso na four. Allez. Tokangi. Donc tokomi na suka bino moko bomoni liboke na biso ya ngulu yango wana eza kotakata na makasa totie na kwanga na pondu makemba memba la sima bomona nde batutaka lituma leo tolia na makemba otokisa. Donc liboke na biso ekomi na suka ba mama. Mutu nyonso tu oyo aza na besoin na feti na ye oza na besoin bato balambela yo mama spaghetti aza na ekipe makasi
naza mana équipe elenda donc équipe nanga mutu na mutu aza na spécialité na ye donc ntango tokolambela yo na fete no biloko ekotikala te donc bato bakolia balie ti bakumbi na kokumba po biso tolambaka grave donc c'est ça tolii tomata na table mpo tolia bosouete biso ata mwa bon appétit tosala biso bien toza na papa Dani Mampuya motema ya mama Kati toza na mama Jolie toza na garçon belge Didier Osenye toza na petit Curtis toza na petit David toza bana biso nyonso tout donc tozosepela kwa napesi merci mingi merci ebele na papa Dani Mampuya na mama Kati na ndenge bayambinga epuis bazofetelenga bon anniversaire nzambe apambola bino lisusu koleka merci ok ciao Lekker. la flamand Lekker eten. Lekker vis. Ja, mai. Maman spaghetti longonia. merci maman On mange bien. Délicieux. et la quand on combine Oh. beaucoup eza dégâts Ok, non, tout que mon combo. eza dégâts beaucoup dégâts Y'a la masuka. beaucoup et donc on a la flamand lekker Lekker, die botter.